L'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. Abakisema là vous koleka au peuple à se retrouver dans des voies de poser là na mandat au RPC. Tu dois souhaiter mandat malamu. Aïe baki kaka peuple congolais d'attaquer pe azali kaka redevable le peuple congolais. Motomoka promettre la liberté sécurité parce que peuple peut sécuriser la koleka par preuve l'élection d'Abisso au ya liboso ya mboka ils ont sécurisé le peuple congolais s'il est aujourd'hui président de la République grâce au peuple congolais. À partir de Stockholm, vous s'abonnez massivement beaucoup d'informations qui toquent. Il y a chaîne Bisso YouTube, Kin Yabana Kin. Allez, check. Au compte YouTube, au Betty Kin Yabana Kin directement au moment dans votre adulte qui casse la grosse caisse d'Apple Passage quoi triple travail. Bisous. Kin Ezara Yabana Kin. N'est-ce pas que Kin Ezara Yabana Kin? La boîte qui s'y d'abord yango parce que Zali, il faut qu'on y ait pas. Et où tu as en politique. Ce que je vois la première des choses, il faut le goyeba. Et où tu vois, Peli Kambuyango, et Zali pour profiter de la. C'est ça la lecture. Et où tu vois, Banda Félix Sekedi Azoua. Likambo Oyo et Zali intox. Nous, pour trouver un mot intox. Batu Baza Kobo Sana, Tango, président l'euro vivant Joseph Kabila Kabange, Azalaka la pouvoir. Bazobo Sanake, le président Fati Azalaka président de l'opposition, puis Azalaki Kobenga ma famille politique qui n'a pas la liberté Batondi. Le président sortant, héros vivant, Joseph Kabila Kabange, ceux qui a une famille politique qui n'a pas Tigakati, Balobi, oh non, c'est lui qui dirige toujours. C'est de l'intoxé. Président Fati a eu sa décision. Il y a qu'on suspendre. Ma camarade qui est dans le Sénat. Bateau ça qui a monté, bateau ça qui a monté. Porte-parole, il y a FC, ça qui est dans la télévision, pas pour y Nani ou le qui non. Non. C'est la décision du chef de l'État. C'est un mec qui a remis maintenant, oui. Ce que c'est la décision de à l'Ongolais. Ce qu'on dit, à suspendre pour un temps, on a un moment où il y a parce que c'est lui seul. Ayebi le connu à battre la qui est voilà avec pourquoi faut se prendre en tango Tshisekedi alobi ke akosala ndenge nyonso lolenge nyonso akosala po adeboulonner système dictatorial ya régime oyo etikala mais bozala bato liboso kotombola loboko koloba ke akomokende mabe ndeko na ngai Jean-Marie Kazambo retenir loloko moko biso toyebi molimo ya impérialiste pour bazala posa ya kodiviser bazo sepelaté du jour au jour existence to vie ya coalition cash na SCC tant que bango bazala même mise là na kati wana te pour la bango ko zelo ko réseau ko exister te pe sengeli patala pour la ko panzango ezali kaka na ba division ya ba propos ya makambu faut pas panzango tango ya président makambu président Tshisekedi aleka qui la télévision là la daki ça qui interview quelque part le baki il s'adresse pas aux individus à préciser qui pourquoi le baki n'engewala et en plus je te confirme que Azan la souveraineté à Koloba ou Azan Kokanisa mais Azan a droit à Kosala ou Yazolinga pendant qu'il y a dans la mandat bisous de pourquoi la minute où on a la plateau A il va la plateau A mais l'ennemi qui présente de la République de notre pays pour l'instant c'est le président Fati. Est-ce que c'est légitime? C'est légitime. Alors légitime tango akei awa na États-Unis awa. Président de la République Yassika. Oyo président pouvoir na ezali kotanga mai na makila c'est-à-dire ezana na mobesu. Akei États-Unis awa tomoni esika Trump ayambela kete. Mais nakoni bisayo ke lelo oye bayango peuple congolais balanda. Bozala toujours vigilant. Ezali na président mon côté azali supérieur. Il y a président Mboka na biso. Pourquoi? Parce que président Mboka wana va voter qui est la peuple naïe. Bino pe ba congolais, vous votez président Fati, c'est votre président. Alors biso dans la tinate, ya kobango était la yambiye était. Ezali ba indisponibilité diplomatique, ça arrive. Plusieurs fois, tu peux belé la koyaka un jour, kokuta la président Fati, s'il n'est pas disponible, à côté de la ministre, n'est pas koutana motoana, l'essentiel va y la likoloba. C'est là, ezali si la humiliation té. Mais nous sommes les Congolais, peuple congolais a voté qui président naïe. Ce que le lobby n'a pas tapé dans Bousso Bayabato Bazolo Baké, Trump a mis président Fatité. On s'en fout.
parce que azali pe candidat ba côté fatala candidat et impérialiste bango bazala candidat bango ba bisela kimbongo basali perte bango jusqu'au peuple congolais a imposé candidat ye lokola ba tirk ba imposé candidat bango jour oyo bango impérialiste ba organiser coup d'état na Turquie ba bien balingi babela biso na nzela ya Libye jamais peuple amoya mais ba avion ya ba pays oyo bokanisaka ya minene wana soi-disant impérialiste etondaki na Turquie etondi babiki bakozali pouvoir mais peuple abimaki na balabala mpona koloba non biso tolingi kaka ye ndenge peuple congolais azoprotege titi lelo donc toza na besoin ya président moko ayamba ye te bayamba ye te il n'est pas le président de n'importe quel pays mais il est le président du peuple congolais. Il est redevable au peuple congolais parce que l'équipe de la République, l'élection organisée par les peuples congolais, financée par les Congolais et par les Congolais. Toyoki, Aza président américain, Aza président congolais. On s'en fout. Il y a biso Nengo Zotala et Salélia Moussala, il y a Félix Antoine Tshisekedi, Nangwende, il y a Congo. Nengo Zali comme on a Congo, Tito comme 5 ans. De Kolangai, dès que nous avons le Congo, tout comme 5 ans, nous avons rappelé le président Abisso, Félix Tshisekedi, le peuple congolais, n'a pas de politique à Mokalabisso. Tous sont toujours vigilants. Parce que l'impérialisme va continuer à travailler le côté. Nous avons vu Bango, le loco, Bango, bâtir le loco, Bango, Bango permettre de faire un mosika. Bango, Luka, toujours Bakabola. Bango, Bibale. Baza la bonne qualité, on va profiter, baza la haut, baza kokanisa. Mais, étant que nationaliste, patriote, nous avons souhaité qu'à venir malade pour la Mokarangaï. Puisque le peuple congolais, ceux qui a voté, président Fatih, Azan a allé poser là, à Baksa Malam, puisque le président sortant a fait l'essentiel. Ce qui est à Kobakisa, pas ce qui, nous allons souhaiter, peuple allé souhaiter, à Bakisa, les sauces à Malam. L'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. L'abondance ne nuit pas. Abakisayama, là où au peuple à se retrouver dans les voies de l'époser là, dans le mandat où il y a péché. Tu dois souhaiter un mandat malade. Aïe, baki, kaka peuple congolais d'attaquer, pe azali kaka redevable le peuple congolais. Motomoka promettre la liberté, sécurité, parce que le peuple peut sécuriser la Congolais. Par preuve, l'élection de Bisso, il y a des bosseurs à Moka, ils ont sécurisé le peuple congolais. S'il est aujourd'hui président de la République, grâce au peuple congolais. Tu vois, le président Rwanda, le peuple a dit Koya raté, Ayakite. Personne qui a dit Koya pour peuple a dit tout le temps. Jean Kavembo, le lot Toyoki, Félix Antoine Tshisekedi, a pesa qui pesa Elaka, qui est pesa justice et Kosala Moussala na Yango. Est-ce que vous allez comment noter qu'il y a les lots Komi Kotanga Mikolo, la police est indaki message. Nakoleka nazaya mwana mboka Sivanoka Songo message ezali kosenga ke mutu nyoso o azali na eloko ya leta azongisa ngo na maboko ya leta pamba te la police ekosala mosala na yango lise eza molai mpona kolandela nyoso aza na eloko ya leta azongisa yo omoni likanisi yango ndenge nini eza malamu likanisi eza mabe te likanisi eza malamu po lelo oyo papa soki héros vivant akangaki motema po ndima kotosa constitution ya mboka na biso kotika ndeko na ye congolais azwa ebonga mpona koloba mon frère vient travailler aussi et appliquer ozalaki kokanisa mpe ozokanisa ya malamu eza malamu po tomoni awa ntango babandaki awa toboyi kotanga bakombo bamosusu deja basi babombaki biloko ya leta mituka toloba to epai ntango balandi bazwa yango ekomi kolandela bandoki oyo Félix alobaki ke tokolandela bandoki te yango wana ebandi jusque là oyo biso toali kozela tomona ndenge mboka ezokende déjà bien puisque mboka ezokende déjà bien bobangi oyo biso oza nango eza kaka ya badongolo biso ya baimpérialiste oyo bakolinga kokabela baza même capable ya kokende kokabola président assemblée nationale na bisi na ye